Kabila somba moko na maboko moto moko te. D'ailleurs nous n'avons pas son histoire ni sa généalogie. Ki bango bazali bazoba, ba Congolais baza bazoba te. Ndeko Félix alingi ko distraire peuple. Ndeko Félix atika ko distraire peuple. Soki azalaki na bosenga ya misolo, mbula mibale asiazu misolo. Comité mixte ezali impartial, ezala au centre ya transition nde tokei na maponami ya malonga. Soki eza bongo te tokei na maponami na vision oyo FCC azolobela ngo atambala moko te. Nous allons les résister jusqu'à la dernière énergie. Azumbongo ya l'État oyo akutaki na kesi ya l'État akeko s'investir na kati équipe ya Paris. Boyebi yango akei kopesa bajoueur ya Paris. Pendant que awa basenya oyo baotangisa bana biso baza epeye. Basenya bazali epeye. Bafonctionnaire à l'État. Bafonctionnaire à l'État baza epeye. Tozali na 3 mois ya absence ya conseil des ministres. Ministre azosala mosala na ye azali kopesa rapport na ndenge alingi. Soki parmi les 43 ministres ya FCC bazali kopesa rapport na bango na Kingakati, 22 ministres ya cash bazali kopesa rapport na bango epa nani epai ya soki ya Mongalie masoki Kachachi. Sikoyo ba mandataire la société ba DG rapport na bango bazopesa nani? Po bato nyonso bazotala compagnie ya l'État ezali bato bazalaki nommé na tango ya Matata Ponyo. Bango nyonso bazopesa rapport wapi? Na Kingakati. Ozali koyoka ndenge bazokangaka mbongo misolo ya Congo oyo Kabila azopanza partout, azopanza ngo partout, bazokanga ngo partout, ozali koyoka. So inga nazoyoka bongo yo moto zana mokumba ya Congo oza koyoka te. Il y a l'absence de pouvoir. Absence ya pouvoir ezali. Congolais soki ayebaki destiné na ye ba mama balingai babima na nzela mpona koreklame ndenge bana na bango bafandi na ndako. Mpe nazali koyebisa yo ntango okoma na mois de juillet bakoloba ke bana basa nini bamata classe. Bana bakokoma komata ba classe kozwa ba diplôme mais bazali kotanga te. Est-ce que ezali poison to ezali poison te? Ezali poison retardé to eza poison retardé te? Bazali kokabola ba diplôme mais science ekoti na mutu te. Lelo bafandi na ndako classe ebandaki na 10e mois batangi kaka sanza moko bazongisi bango na ndako pe bazali kozwa ba prétexte moko oyo eza na fondement te. Oyo ministre ya enseignement azokosaka bato na makambo ndenge ya ye. Ministre ya enseignement azali kosala aza kopesaka bato ba matricule ya ba unité ya sika ya ba école privée pe azali kopesa bango ba salaire oyo esengelaki epesa bato ya kala oyo bazwaka salaire te. Bakongo azosalaka makambo na ndenge na ye ana ba école privée na ye aopesaka bato ba matricule kosalaka ba école privée kasi bato oyo ya kala oyo bazalaka na salaire te bazali kokemba. Soki ngai nazoyeba makambo yo moto za mokumba ya mboka ozoyeba yango te? Lamuka oye! Lamuka oye! Vision ya Martin Fayulu ezali ko s'imposer de façon impériale. Moto alinga te vision ya Martin Fayulu ekofanda na mesa. Oyo akoboya vision ya Martin Fayulu efanda na mesa. Oyo akoboya vision Martin Fayulu efanda na mesa aluka Kongo na ye oyo akobongisa. Oyo eza mboka ya Martin Fayulu. To moko akoki kointimide ye te. Moto moko akoki kointimide azali Kabila somba moko
ezokola na maboko ya moto moko te. Derrière nous n'avons pas son histoire ni sa généalogie. Tokoki kondima bozoba wana ekoba mbala nyonso te. Soki bango bazali bazoba, bakongole baza bazoba te. Vision o Martin Fayulu alobaki yango, amoni molinga ya Kongo ezali komata. Boya bandeko, tofanda tosolola. Tokabola ba responsabilité na ngonga mokuse. Pakambongo alobi transition ekoki koleka inane te. Tokela na maponami. Peuple souverain bamizwela mokonzi na bango. Ezali vision lucide. Ezali vision moko, ezali très lucide et hyper lucide. Moto akoki kotelemela yango ata mbala moko te. Martin Fayulu kokota na distraction ya monene. Yo mwana Kongo esengeli olamoka. Ndeko Félix alingi ko distraire peuple. Ndeko Félix atika ko distraire peuple. Soki azalaki na bosenga ya misolo, mbula mibale asi azwi misolo. Soki azalaki na posa lokola star, ayebana asili koyebana. Asali plus de 100 voyages ndenge ye moko ayebi. Planète mobimba esali nini eyebi ye. Eloko azoluka lisusu nayebi yango te. Tozali na posa nazali kokoba kozongela eloko wana. Tozali na posa ya ba discours fainéant ya Louis XIV te. Tozali na posa ya ba discours fainéant ya Louis XIV te. Le déboulonnement, Bic rouge, année des actions, Kisalome Banda, nakolongola mutu na ngai, nakokata loboko na ngai, po kimia ezala, ata matamo na ngai nakolongola, po kimia ezala, ezali bongo te. Tolemi na ba discours, l'essentiel des choses, esengeli yo marqué époque na yo. Marqué époque na yo ke ngai nde mokonzi bato bayeba ete nazali kosala na tango na ngai pe peuple ba se retrouver kosala mokongo ya koba na 24 to na Sosimate to na Debonome to na Pascal. Mokongo ya koba ezali sociale te. Wamulumba akufi, slogan na ye ya liboso na monoko ezalaki le peuple d'abord. Peuple ezali priorité. Mokongo ya koba ezali kokitisa dollar ata mbala moko te. Ezali kopesa moto moteke ata mbala moko te. Tozali na posa moto azala na makoki ya kolia ata soki ale mbala misato te me alia mbala mibale. Ba kompani ya leta nyonso ezali kokende na libenga ya Hippolyte Kanambe Kabila kino lelo. Nano ndeko Félix alonga te konome ba DG na ye. Ba DG oyo Matata nomaka kino lelo bazali kozongisa misolo epai ya Kabila. Onatra to mosala nyonso ya baport baentre nyonso ozala ofida mbongo ezali kokende epai ya Kabila. Bakonga azali kotia enseignement à genoux. Nazali kokamwa ndenge bamama ya Kongo bafandi kimia bokozala basantu koleka Nzambe kino mokolo nini. Mibali ya Kongo bokolata maputa kino tango nini. Jeunesse oyo tozali kotiola lelo nde azali na destine ya lobi. Sikoyo tozali kosala sambla lokola tozali komona makambo ezoleka te, kasi eloko ya kosukisa na yango balinga te. Vision ya Fayulu esengeli efanda na mesa d'ici février, esengeli esala nini efanda na mesa. Tokoki kotikela bango sur 2021 te, eza na sens moko te toloba meme na mois de juin. D'ici mois de février esengeli vision ya
Martin Fayulu Madidi efanda na mesa liboso na nyonso nazali kosukisa na boye ata ndenge bamoni ete na monyama na bango mbenga oyo aza na mino monene akoti na kati ya monyama na bango te yango wana omoni makambo na bango esali nini efoire lokola efoire mpo monyama na bango ekangi mbenga te mbisi ya monene balobi tokende na maponami ya mbangu tokokenda bongo te. La réforme en toutes ses formes, la réforme doit être parallèle et radicale dans le domaine administratif, dans le domaine politique, dans l'institution, dans la compagnie à l'État nyonso bato nyonso batiatia kuna po bazala wakitunga ya misolo na bango il faut bazala libanda comité mixte ezali impartial ezala au centre ya transition nde tokei na maponami ya malonga soki eza bongo te tokei na maponami na vision oyo ofesi azolobela yango atambala moko te. Nous allons les résister jusqu'à la dernière énergie et la voix du peuple triomphe toujours. Nzambe apambola bino, que Dieu bénisse la RDC. Peuple congolais, oye! Nabanza toko kima simba ya ngonga. Azumbongo ya l'État, oyo akutaki na kesi ya l'État, akeko s'investi na kati équipe ya Paris. Boyebi yango akei kopesa bajoueur ya Paris. Pendant que awa basenya oyo baotangisa bana biso baza epeye. Basenya bazali epeye. Bafonctionnaire à l'État baza epeye. Mais M. Félix azwi ba millions de dollars ake kosinvesti na kati ya Paris Saint-Germain oyo eza équipe ya football. Yango bandeko na ngai tosatandela M. Félix ata eloko moko te. Lobi tomonaki ye kokutana Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi. Tomonaki ye lobi na Jean-Marc Kabundi. Chef ya délégation aye kozwa Bemba azwi na Katumbi ake kokutisa bango na M. Félix. Botala lolenge Bemba mikitisiti na mabele akomi gbai. Moto lokola Kabundi na niveau na ye aza liboso akomolakisa Bemba pesa mbota o okoloka te bandeko na ngai yango tolobi boye nyamusi ekoti na kana bango bakosala eloko moko tozela vision ya président Martin oyo eza na mesa deja ata na mesa ya mesa tino moza wana soki aplike yango te akozwaka na bakola président Martin eza bo te yango bandeko na ngai motindami na biso boponami na biso oyo biso toponaka ye massivement 90% biso bakongolais baye kozela biso elilingi ya pamba batie wana otuka eza pasi na okende esika te finance papa président da oclotire nasengi na bandeko tokobonga to tokobongisa esika biso tokomona bango baza komona langa John Boyter baise boye balobi na président lui il faut son enseignement ya John Boyter tolobi ya solo ouais nabosela bokoyoka sekre nyonso kosala nini ekobima me na leli esalinga mpasi kozwa image ngobila aza ndoki monene ngobila foleka na justice me koma ngobila akoma susu star na kati ekoloko mpona décortikela oyoka opele jour porte-parole au gouvernement provincial Ngobila azoko annoncer message mobilisation avion na France nayebi te sone azongi yakimia te France elingi koloba nini ndeko moko opesinga baimage ndeko soki tozoniokwama ezowuta mpe na monde ata aténèbre place tokomona ekouta mpe na monde ya ténèbre mission eza nini il faut voir enfoute
mupepe oyo bazali koaspire nango il faut boinflipe mai oyo bazali komela il faut bobwakela bango mupepe balula alcool même si sucré oyo mpona bango bakomela ezala mvulu enveloppe Lokuta monene oyakanisaki wayulwa kokwea waya Lokuta monene lokuta na bango oyakanisaka wayulwa kokwea waya nani mokoti abetele maboko lufulu tokoluka toyeba fe verité nayoki bakoloba nini oyo bakangi président mosutu na France yango bino bato aliba mutu bamoni bakokanga te bopesa information ya mosutu te bobongisaka bama ya moto na bafufu bokobana kotikela Félix na CPI na mosutu te eza boye te crime oyo ezokoleka na este bandeko nayebisaki bino ezali plan ya Bill afaki Kagame mpona coltan esala ordinateur esala bacombo esala makambo ndenge na ndenge sikoyo soda na bango mwana na bango oyo aza kofongolela bango porte ezali mesa Hippolyte Kanambe mesa Hippolyte Kanambe ye pasi Tshilombo anome na koti na ye yango bamonaki Tshilombo na Bukavu alobi boye mpona bitumba esep na kotya mutu na nage tomonaki azoenregistre ezalaki nini ezalaki plan même si ekomite international mutu aza na hotel ya makambo wana ezali Bill Gates boyebi ya ndeko tobe basekre nyonso mpo tosove mboka na biso eza boye te soki osangi boyebi okosove mboka na yo te yo mutu ozela elika mpena sasamba okolemba loso ezali opération monsieur Félix na monsieur Hippolyte Kanambe Félix ayebisi Hippolyte crédibilité na Congo esali nini esili ngai pesanga mokiwasi na bimiseli kapene me bakotikala mokolo moko te kojuge ye yango boyoki na Australie mwasi ya monsieur le père mama ya bana na ye akufaki le 1er décembre tozo kofete mwasi ya musa akufi na Australie nde toza boye twana matanga mwasi ya monsieur le père oyo asova biso na maboko ya dictateur Mobutu Sese Seko mwasi na ye mama ya bana akufaki le 1er décembre le 1er janvier merci champion merci ndenge toza boye toza na matanga bandeko Australie babengaki balobi ata soutien moko gouvernemental eza te me Tshilombo yo 6 millions sur 11 millions opesi équipe ya Paris me mwasi ya mutu aliberaka biso na bowinu ozali information uta kala ozobeta yango kala Tshilombo mingi munene lokuta munene biso avant bango basala likambo fo biso toye bango avant eza boye te po toza baacre
bamonaki bahati bazala na bahati fi ya mosala oyo Tshilombo apesi ye nde rezo bazwi na Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba Kombo bazalaki na mese Tshilombo lobi zwa formation etokotaka topandiki binisa fo nani mokonzi nayoka bato tosala bakolobi na butu ntango nabengi na sa formation na bandi koexplike bango Jean-Marc Kabundi nde akambaki Moïse na Jean-Pierre Bemba akuni bango mpo ya Félix bango batuni président koma Jean-Marc Kabundi ye nde azwaka bambemba na bamoïse atambwisa bango ba Félix nalobi boye ko mokolo nango oyo asimbaki parti ezalaki Jean-Marc Kabundi ye nde secrétaire ntango Félix aye moto ayambaka ye na UDPS mpo akoma président eza Jean-Marc Kabundi seke na nzungu ya COP ya mese Hippolyte na mese Félix Kabundi baza na faa puisque ye mpandimaki basakrifie UDPS boto boye te nakosi metana maboko mpona avance ye nde ndimaki tosakrifie UDPS mpo tokoma na mbongo yango Freddy à l'époque Freddy va travailler dans le ministère de la Santé avant pesa Jacob coordination et le parlement de Boutou et UDPS et ça là qu'a Freddy kolongola Freddy nde bateja Jacob otokufa Jacob ayebisa biso mafo omoi université alobi boye cette fois-ci lokola Tshilombo akomi président UDPS même Kabila abengeli biso COP ya premier ministre tokosala nini tokokende Freddy aloba yango boyokaki le président Martin Fayulu Madidi alobi kutu bango basalaka COP ya prémature mais le jour Kabila ayebisi Félix okozala premier ministre te mena okomisa président nde motion wana Kisekedi président na okomisa président yango monaki mokolo serment émotion wana elandaka ntina moti na serment yango mona kuyaka yango alingi koloba nini ngai na yo tozala prudent koto ezali kobetama kanga tete lelo mpo na biso toboya formol Tshilombo akopostule na 2023 te kanga date lelo Tshilombo FCC bake pembeni na ye ndenge nayebisaki bino soki obimisi mwasi na yo atambola soki osala bapimpeti okotiela ye pembeni mwasi na nini batengela ye adefie libanda te nde FCC baza koprotege ye mpo arespecte bacor ya vision ya 2023 yango soka président li azoloba union sacré ekosala eloko moko te na nani mokonzi nani le président lelo marche ezali na zandu lelo bayi zandu nyonso bakomarche problème eza nini balobi boye liboso hotel de ville soki mbula bati mai ekotona lokola fleuve Congo eske ngobila bolusango mapengi baérosion ekosalama partout eske ngobila atokuna baérosion wana zikiva salite fuyu nozomo
mpona clôture bandako baotonga ezali nkobila mpona kosalisa ya eske kaki sikida nde batungi ya papa yo nazali problème nini yoko abenashu complicité na nkobila abenashu asombi sebo bodi sebo asombi yango zando déjà abenashu après sankobila mbonko mpona kote aza ya zando asani mesasani alongaki procès puisque manda na ye ya kotika zandu esilaki nanu te nde na debi ya manda ya Chilombo mpo balakisa teke to ezali balongisaki asani mais le problème c'est quoi na kati ya biro ya Chilombo parmi le conseil na ye azali na 3 plus petits ya ngobila oyo bautaki Belgique bakosala ku na biro ya Chilombo nde ngobila kopere na bango ayebisi bango bosala tout boconvaincre Faci andima bakanga zandu mpo nana tya propriété ku oke lufundu baza kokanga yango mpo abetashu arécupere yango asala baprogramme na ye asala mposa ku est-ce que eza mpo etena na yo eza mpo etena na yo ezali intérêt personnel ya mesembo ngobila yango bato azantu balobi le 19 bakolala na sa ngobila obongisa manduki na basoda bakosilisa bango le 20 dako kongo eza ya mutu te kongo eza ya biso bino oyo bakoko batikela bi boto boye te abeta bona fasi na monyango malimi ke